Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apela mbo na ngapie ya on a préféré na ça na ngafio Toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci à vous tous qui sont en train de suivre cette émission. La Couronne avec Tada International, la réserve de la presse, Sakambongo, Elia Makamukulu, Mokote, Moumbu Nabino. On est là, toujours dans ce Moussalande, Kanalo, Barami Colonion, ça. On a coupé Sabagnos, pour servir na Oyo, Isa, Baposa Yamite Manabino, par rapport à l'artiste Nabino, par rapport à Bagnos, par rapport à Moussala, par rapport à Oyo Bino Boulingara Mingi. Et on le lot n'a Mingi, n'a travaillé na Waza Cindy, n'est boé bakina n'enga libanda, mais na vrai non c'est Diane, batebe batna dada azakale ki Cindy a solo. Oh, Aza Cindy non, Jaram Tumsusu. C'est une artiste comédienne, c'est aussi une fille très courageuse au Alukabavine Nandenginae, de l'autre ngato solo la nae par rapport à Moussal. Diane, Olinga Dada inter. Tous Aradian, tous. les batouba yebi les boyebi Cynthia la sœur nanga balinga ke mingi ya yembaka bien tout na ba relation bien vous a famille toi famille ici arrive un peu un jour na vie beaucoup tana beau fana beau zalande tout fanzika t'es arrivé à Nantes et arrivé à Nantes mais kokutana oui mais arrivé te koko to vandi to sinde to ngano to vandaka to solo li non rêve na ezala nini mukolo mona Cindy on a sina mona na ngai ti bo fanda na ye bozana ye bo solo li na ye otali penza o mitali otali pe public ndenge lo barake oza Cindy mobile genre comment après il y a ce que l'émission expliqué. Voilà, c'est Diane Cindy, tout bien avec Diane Cindy. Hein? Merci beaucoup à René Kabassi de Bruxelles. Merci aussi Jean Donga derrière la caméra pour les images. Merci à Jordan Pan pour la réalisation de cette émission. Pourquoi pas à Hervé, Chinois Noir, sans oublier équipe Mobaya Nouvelle Tendance. Merci à Alain Dele pour la collaboration. Nous allons toujours continuer à artiste Anabiso. À un moment donné, tout mon équipe. Ah, Kofi Central et Bimi, dans sur place publique qui a découvert yo, na rôle yo Karnaka, il y a Cindy le cœur. To éviter choses en parcours le quoi artiste sont avant au ça la Kofi Central, aux ara déjà na théâtre, to bagukaka silence ya yo trop populaire vraiment na zala raté. Si je me rappelle à Kofi Central, ça la mo kona titika. Wana Isaac Azakin Malebo na sala elo moko na ye za pe blo mo bia ba français to sala na ba moka mais na yeba na pe vraiment te na monde théâtre ndio sala ke Kofi Central na ye ko sala ngo na ba oba ngate o lo to leki na nzela tilelo ba obelela yo ba tanga kombo na za Kofi Central casting ya Kofi Central na yebi kenga pe nazala na film na malgré nga lobate pour na bina mabe na eba ko bina te tant vous savez casting ya Kofi Central ezaki président Sai mutu aluka ki oto ezana mutu moko boy a tant ba luka Cindy pour ba luka ka PMG 30
mutumwa kokana mais je 30 ans ba luka sindi mutumwa bité na bi film boy to bozaka déjà na ba relation na président ça yango atako na pasta ouais nazaka déjà toyebana déjà na président toyebana na avant même idée wania à sola nanga déjà tunanga sur nos d'accord et tout parce que biso tozaka ko jouer babilo on a biso tozaka tokutana une fois na RTNC bango ba rapide na compte na bango biso tozaka na compte na biso na babilo ka violation ba violence faite à la femme et tout parce que ba ministre bazara tokutana bango biso benga pe banzonzinge pa biso na ina nde ba recruter ba étudiants et tout bazora biso toye to jouer na RTNC nde tokutana pe to sololi asinga anana projet boy mais so na komi prêt non benga tibia komara prêt a benga nga peneto yaka joueur à rôle wana comme il a au pays par rapport à Kofi Central na ba film même sous au salaire ya bana ina wana au biso to ba théâtre classique au comparer makambo de ba makambo ouais de titoana MMB chez la diva et puis ça makambo à son côté tout saleté ou même tout propre nengaza quoi faire à danser donc on a en plein boulot à toi na kata salon na pour courir qui boyebi ka kinyon to fandi libanda de la diva ils ont fait ça makambo Kofi Central et pesa pe makambo par rapport à la théâtre classé au comment à un moment donné au comparer pe bon ko comparer yango c'est trop dur parce que kuna pesa makambo nango oui pesaka théâtre populaire les biso ende batu babenga po biso te ponga mona za kati ni babenga ngo maboke pesa makambo nango différence ezaka que o abiso kuna tozara populaire te tout à popularité. Si quoi, oh ya koto ne au senti penza que makambu batu. au salaki Kofi Central et na ki nango mingi pour ngana ebela konde na Kofi Central tant au salaki Kofi Central na ebiki ekomara izaka avant album wana ya Kofi Central ebima de filmani salamaka et pas président Saïsaï si je crois que Cindy le cœur a joué péton et talam atali pibo oh akukana ngapiko tom supalo pape bongo to ebité hein aux autres t'appelles n'a été au bas compliment mon et où t'es pas naé pour te féliciter par rapport à ça non si alors qu'est-ce qu'on fait au talent ce que l'oignon quoi et puis c'est Kabambo Tebele on a les pionniers de la musique africaine Bambo Tebele place Azali président Saïsaï fait Bambo Tebele n'azalera jamais ingrate na bateau que plus aux acquis na se bateau mboli ouais Bambo Tebele na président Saïsaï sur la raté après wana succès ça là qui au kuma menene mais au bout de ba casting musuba chakayo au boya te ba casting nazaka ko boya pour na ba raison na ngana boyaka o pe ça raté na Cindy na Kofi Central te na Kofi Central zara déjà toyokanaka bon ba casting comment ça la boyokanité a bengi casting ezande ni maman ngana na caché nanga yo za caché non nga si muta respecter caché nanga te to vivre na musala si muta respecter caché nanga te non yate to mi obenga ngopsanga diane muninga nanga na za na mbongo te za ya ofele yaka elonge monana c'est normal elonge monana to chande kono na chande kono voilà na yo changa poa no ya wana ngamone mtu nanga ke mbongo eza wana te mais soki na yebi ponga na linga mbongo soki na yebi ke mbongo eza wana obengi ngai ke ngana linga mbongo linga mbongo dada pola ta wezeni pocha plant po vanda po tambola po na sale loko mbongo donc il faut na linga mbongo donc soki na yebi ke mbongo eza na projet wana e ke yo bengi nga olianga moral ke non pe on maza petit na ngai oleki na ngai master na ngai ninge loko ezate soki na yebi ke mbongo eza en tout cas na oyate
non yate na préféré nanga na vanda ngata o visibilité sili oni na préféré na vanda nanga na boule mara mususu to na zongela nanga ba classe nanga to na sande nini ke elo na bike mbongo eza wana yo kosa ke mbongo eza te donc non yate style oyo diani okata suki eza avant banda TV to oya nango yo moko uta nango libanda oyo na makata te ta nango libanda donc ba yebinga kala na kokaka ngote ata ba perike de rare na hauteur au chaka la mingi te na c'est non c'est 4 jours ka dona kokate ngapi na boya esala ngama na muto voilà ça la bien makasi donc na bandango moi kala donc là j'étais encore non na corbeau donc bleu blanche avec na 4e de humanité je me rappelle 4e littéraire que j'ai commencé à me coiffer depuis la tilelo na yebine bakanga sukite des fois moi ba kolenga plante mais ça na olem suka 5 jours une semaine à kokite na longoli. Merci beaucoup, merci de partout où vous nous suivez. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision, émission la bino bowlinga mingi la couronne chez Dada International. Babisa kambon elia mamko morote ba memisa ngo pe mutute ba simbisa ngo pe mutute so na kosi wana etali bino ka dian tozongi siko na ndenga kibo mwasi. Grande fille, grande dame, Pénankoluba. Ça t'arrive aussi de fois, on pensait qu'un jour au bas là. Bien sûr. Nous avons tout. Na mutu na makia na mai esengo ba mama na biso zara ba moni biso pe to bali to boti nde ba bota e biso. Donc ça m'arrive aussi. Mais ils ont la priorité na ngate. Priorité na nga pene za libala te priorité na nga za ko luka mbongo bona kata ndaka libala ko luka mbongo bon ezana ba limite pona mibali na biso mona era olinga yo bobala na olempa yo koma na kati kuna tika boye na lingo mona suna TVT naliko mona olata boete ponga na lata boye na linga donc na linga na za libre na za free quoi tu vois comme disent en anglais na linga za free na linga za te que mutu mo ba kanganga bon nga lingo za free donc na za libre quoi na linga commerce na voyage na simple na ina tekele bana mabala bakenda ba Dubai ba Chine ba Turquie moi j'ai une grande sœur na paix à son nom Gisèle Kandakan ando voyage tiki mobile ni auzo question bana na ba linga raté na ebite lem su ya koya ni na pula bien mobile na ya nzimi mais lem su ba place nga na koya ko ebite au compliqué au ka vie au compliqué au kaka mobile mo ata lingité na libeli abala donc bato bana pour ça ba diane ozela nano aza besoin zala azala te bazela te mais aye na ko balanga ba comprendre siko ndengai voilà o comprendre naza mwasi moko boye na linga ko luka siko sino mona mutu moko kanganga te ko luka te na dépendre kana mobile na ko kate o comprendre na dépendre kana 100% en tout cas na ko kananga te ponga mona yebinde baluka na banda commerce kala avant kutu TV kala na bike no ke braza no so maputa no yo teka ponga la ko na famille mo teka o famille ya bato mbongo ba te ba famille na biso o tokola nango e permettant no ngamo na mitangi sa ifona luka donc na banda commerce kala siko na mona mutu moko yo kata ngango e simba te ezate ka to boyo bala te to boyo bala te photo bala mais mibali pe boyo bala parce qu'il faut pas comprendre biso bon mususu ya alimpio na ne bandeli te po TV amoza yo yebi amo pe na kopesa mutu bizu na TV amususu pe na na kolata mabe alinga te osilika moi qu'avec le temps so koti na bolingo po bomba ka sa ko to linga te to lingara linga kapenza siko na lingo na linga makasi na leki ata mutu normal boy na bol na linga makasi siko ero mona nga na koti na bolingo mo pekisa nga makambe bele tika boy sala kitoko te yango bele ba traiter biso na bandumba ba traiter biso na bandenge nyoso o bango ba mo bandumba na tango oka ikomela kuna matoi ba fia TV ba mobulu ba fia TV bazaboy ba fia TV bazaboy ba jabino ba fana na mabala te ba yeba ozwa soin mibali te bazaka mobulu batonda ka mibali te ekomela kuna matoi tant que femme intellectuelle ekomela kuna matoi isala kunenge ni tu te dis quoi en toi tango kilikamba. En fait moi ça me fait pitié parce que bayebi biso kana ba TV bayebi ba vie na biso te bayebi ba passe na biso te bayebi bisengo na biso te bayebi pete ba place otokenda kokota elo oni peut-être ça na simba te
bo juger ka ba juger biso ka beloko ba loba mu ya ka moko fingisa ba ya kanyoso bo juger biso ka bo nga particulièrement na bik net ko zo soin ya mobali na ebité po mama na nga la kisanga nyonso na ebolamba bat bakama kuto mso moni ngosino sa suki po na yebi maramba suki nyonso na yebi misala maboko na yebo vana mobali na yebo zana mobali. Pela mso loko simba te ba comportement le mso simbi nango te le mso ko na muto mabe ko na mbali mobe ya ndumba muto yeba te ba mona okaka oboyi mobali to boboyani ba oyeba kati na binote le mso kutena mobali kisi oyeba te okutena mobali moko za makama be abimaka ya na osani loko ozaka fi ya TV ozaka condamné il faut zakana mo faut kangama na eka ko kufa wana non faut tika so na tiki pe na ofanda bongo te faut na changer et on changer ka nga ndumba mais là msu yo sala ki ndumba ko leka nga fi ya TV donc nga penza bato ba fingara nazala na mwa kanda na bango nazala na mwa kanda na bango na parce que ezaka toute une réputation c'est ça parce que ceux qui biso pe lelo oui ba somba ngote ceux qui biso pe lelo pour moi ce soit belle tazara ndumba bon ce que ba traiter kaka biso ba fi ya TV ba ndumba ba fi ya théâtre ba ndumba ba fi ya bo bazate bazate penze ozalate mais alaka ba interprétation na bango nde ba mona biso peut-être belate to ba rôle ba pesa biso neti nga na sina lobeta na ba 2-3 émissions et là teli nanga na latara boye muto ko linganga olinganga ne la teli nanga olinganga na style nanga olinganga ne la teli nanga pour nga mama nanga za pasteur papa nanga pasteur nde na zalabo mais ba comprendre que eza vie nanga na lingara bongo te bon comme ça nga bango te. Je respecte mon père, a éduqué trop bien, je le respecte, je n'ai pas ce coup bambote, papa nanga papa, comme on a Marcel, maman nanga Nelly Mwanza, tika nanga ma bonne delite, maman kuta kamatara bangomba. Nyoso. Pour la moine. Et ça nango te ka oh tu zara bana balibanda, tu zara délaissé te. Ngana mwana musala nzambe mais eza ndenge nanga yi peut-être mswalo ba ono na la tanga bien so na ndaku eza ba rôle nde ba pesa biso yango la tsabiso sexy mais to na salon na quotidien na sa suki ah auta mutu bilis pena mais kanda la tibo bon na dit combinaison ngai nazali comme no mutu te donc c'est ça donc sexy oui na la tara bongo. Voilà, par rapport à Moussala, olimwa penza. Na habité sous na kinto zaile libanda mboka. Mais à un moment donné pas na monio. Mais comme on a na monio na habité sur ngande na otano internet en mabe. Na mona que à un moment donné na biloko ya elombe bo sala mamba mboka. Je rôle moro ba violet que je crois. Après pas olimwe. Na yo mona na biloko ya les ketchou on a PC bambote belé dans les TV. Je ne sais pas. Vous êtes en contact, il y a des producteurs, des artistes, comédiens, des gens na parole, moro ya bien, ou ça là qui est là, musayo, et on les capare bagag pour bagag peso ça ma caméra internet, et donc ça on en actualité de kabande non, koli monangai ezalaki na cause moko. Eh on mi tuze. Tu n'as pas été mais nazaki na déplacement. Si na bote benge boyeba. Ba fait TV sur ba bote baloba. Moi na bimende. On va pas poster sous photo té profil comme ma photo kalaga quand on a changé à chaque. Non, nazaki en déplacement na Kenya, na sala qui presque une année disons. Donc c'est là que na moi milieu artistique na za la souté parce que c'est normal. Na za bimel libanda mboka. Na milieu artistique na za la souté. Mais ça que na perdre ba contact to ba tunanga te. Na za nanga na zongeli nanga pe. Oui pour na za la quitter. Ba trou nanga wana. Déjà moi bana ba tu pe ba bimasika bazali mo kileza bongo. Tanange koka ki na renya ki ndefa na renye. Nga pe na kangite batu sko ya sepe boya mo batu na nga na batu dia pe ba kanga kanga kyango ba kangi maintenant to juste
ngane mutu nde fona sala ke na zonga na coiffure ngane mutu fona sala ke na zonga yango bandino epaleketi teleketi azana masananga abengaki ngai aya eza bo c'est normal kandi to tolo bane bandelinga na chai poa mo ba gag pe gag mikolo na YouTube nde mteza makambo YouTube mteza makambo na minito lakin awa nga biloko nga na jouer ça plus ba film na biso professionnel parce que ba film na biso et ya ka pa pamba te ils en a ba période nango la msu anembo maborozo ra 2 copes vous comprenez em soupe ka moko neti ba biloko lo ba ya elombe to saki ya ba policier wana ezaki eza tout ezaka ONG ya ba américain mtu ya organiser kango tu vois la msu par année ça la kamba la moko wana kutu na jouer kango avant na voyager ba image ba tulem msu bota lelo na ba chaîne eza ya Canada to jouer kango kala avant na voyager donc na yepe awa ba projet zali to c'est la bazozi ya ba mboka ezonga nango normal non jouer na ba film ebele le rumeur ya ba caché na début ya émission est-ce que lelo na monde de théâtre caché za la lisusu parce que kalande za ki au moins ba producteur le roi ba Alpha Bokole on apesi ba mbote na pesi pe mbote na Gigi Bokole le roi ba major bisadi di zolozolo temps ba banda ko ya ba titikalu ndengo lo ba ki ba ye ba bengio au solo li caché mais depuis théâtre et comment qui piraté par ba CD et comment qui plus na carte internet apparemment c'est comme si parce que tout ça pe na carte monde ana caché za la lisusu te maintenant quand tu parles toujours ya ba caché donc ti ozo continuer ko exiger bato o bazo sala ba film na internet ba pesa ko cacher non ba film ba internet ngono na sala nga film internet c'était à part que pas les que tu na sali ba gag film internet en tout cas nanu na salité parce que na yebi ka ba futa te on sala na ngate dans le message est passé donc on sala na ngate loba mutu na pesa exemple na pesa ta mamisa ata yo bengi nga so mamisa bengi nga peut-être na ke ko jouer na boya te donc au jouer na bato o yebi ke bato non parce que na dada international TV kalate na banda ba fi bato na ngai so ba bengi nga ke ate diane ya ko tia ilongi moi poa non boya te non senga pe mbongo te là c'est normal parce que le jour ngape nous en a besoin na bino non benga boroya mais oh peut-être na yebi na ngate poto na moto ça ke bele musu pe to yebani te banzu to pesa na mbote te donc ke ndaka bongo on a moni ke na oya mais on a moni ke na oya na ngate na oya te na clair parce que YouTube e futaka to linga te e futaka to yeba réalité YouTube e bele ça te ke yo profiter na baninga après ozo ambongo non nga na salela ka mutu te tu vois na salela mutu te nga atana ba théâtre professionnel za na groupe te nga na zaka freelance nga zaka bo bengi nga na ye to sali kope za ndeni bo pesa nga comme bo pesa nga $10 ça va ok c'est bon t'es dans $10 t'es dans $20 so ok to yo kani na zular na nga na sali musana na nga na kei donc na vanda raté que président moko abenga nga oya répétition te pour ani na linga rango te na sala rango pété au moins que d'autre part les amabe la répétition il a tebe bisanga na obunga te parce que na répétera nga moko biso tango na ba classe nga na ovana ndaku nga na répéter nga moko na cha miroir na nga liboso na répéter ce que to ça tablement nga mo pe na zongi comédienne Diane ya nga organiser nga na si na pekis mama e mon o ma sanga attention na kolozemi non tout na yo oko répondre ngate non tout na yo on n'est pas mi ban no ipsa c'est pas maman zem na merci bima ndako nanga non bimata endo papa tikele biso. Voilà, merci beaucoup. Je sais que ça fait vraiment plaisir à René Kabassé de Bruxelles. Fabrice Lolema, les pacificateurs, Madame Bungaya Fiotingo, tout ça déjà presque à la fin de notre émission. Vous sentirez à réseau Makila. Attends, Salisuki, c'est que la caméra télémi a changé de casquette. Merci beaucoup. Vraiment, on a bien de nous répondre à l'invitation. Question Moko par rapport à artistes et comédiens, Prostilaki, tout ça qui est président Elombe, c'est Caleb, c'est Bagar, je sais pas si tu me soucies bazaki. Ah, bango na misato. Ata moko na bango azuité et là on est au Koloba ponario. Premièrement d'abord on a lingana politique té.
naza nanga apolitique donc nalinga kuto lobela ngote na betaka masolo na betaka ku masolo politique te pona linga ngote bon de fois na tala nanga information na tali nanga mais oh ya po asala ki bena mona kaka président Elomba va postuler na moni président Caleb a postulé to pesa bon ka ba chance mais ndé makambe kende les simbi te donc courage à la prochaine bon bandela na bango et Simba. Voilà, projet non par rapport à Msala théâtre, les anini, tout le monde déjà salué ça, waouh, et bois comme somme côté na kat malili mon quand je vous dis non. Na regretté qu'on est dans cette émission les banda. Ah si j'ai va courant qui chasse. Nzambos nga kaka. Ma projet non par rapport à théâtre les anini. Ma projet na ba film na film na yo donc vous derrière la chaîne YouTube. Ouais, na sina coma déjà. Na comment moko déjà c'est là moko mengo yo moko to nga moko mais tellement que non lingeza la trop professionnel il faut na rassembler mo ma coquille belé pour yo yeba producteur ba na bango souté donc to comment bundara biso moko lokwa to comment bunda biso moko na bitena banda non elo mo bando koti nga mo 10 francs so na zui mo 10 francs na ngai wana après na sali siko film ndenga na lingaka nde na talaka nde ba makanisi na ngezalaka parce que nga na mona loin na mi mona lelo boyete na mi mona lobby na ngai yango mona ke na sila raté na zalaka ko comprendre na sila raté 5 ans passé ta to sa émission 5 ans passé lobby to sali donc ça veut dire que na zaka dia noana na za pe na kozala kaka donc lokwa na zalaka nzambe nde makambo lokwa na zalaka ba projet na ngai eza nango donc non sala film ba pe botala ba vante dia na sali film non ça film était parce que ba tout bon sala non ça film parce que eza oyo voilà pour ça quoi. Merci beaucoup à vous tous que nous avez suivis partout dans le monde entier. Merci Naba Fanyon Soya émission La Couronne avec Dada International. La réserve de la presse c'est ça Kambon William Amkuru Morote ba memisa ngope mutute ba simisa na bango ngope mutute. Ah merci na sepeli mingi po muta zapete boyoki oizaki actrice na bino na kombo ya Diane ba tobeli ba ngaba benge Cindy azana nde kwa Cindy te baza ba ndeko po toza biso nyonso toza ba Congolais mais aza sœur ya Cindy te na ko bando décortiquer toute émission te yemoro déjà alobaki nyonso na place nanga Diane toko mina suka un mot de la fin d'abord par rapport à l'émission et puis le ronini ba fanatique na yo ba monyo lelo ba ko retenir les sous à travers cette émission le basuka ezakaka na personne merci ndondimi ko yambanga na émission na yo na trouvango La Couronne na trouvango émission pas comme les autres hein pour tout le monde internet c'est comment ko finga ba critique donc mais eloko ko lobela ba komba batu mais internet eza bongo te internet ne balinga ba bepisa mo image internet to awa to soli kitoko komba mutetanga mité to beti masolo a Diane to beti masolo a Diane to beti carrière a Diane ndenga limwa ki donc émission de bongo ba question mo eza intéressant na muto vanda a lundi azuma quelque chose que Diane a limwa ka zongi siko osa nini donc moni ezong sanga pe actualité donc na bwa kilo ka ba fleur ke liboso continuer pour na ba fan nanga mikolo yo na zongi mais mikolo na plus na ba gag ouais chaîne na yo Dada TV nga chaîne na ngezali Diana Baby so beti sur YouTube Diana Baby TV donc chaîne nanga YouTube yango na Instagram nanga faut s'abonner Instagram nanga eza Diane Kamwanga Diane officiel Facebook nanga Diane Kamwanga ndezalaka donc pour na ba fan nanga tout mikolo na zongi na zana non na ba gaga ya les ketchu donc mais kala ming tenga moko bon mon nanga na ba film nanga na boaka donc c'est un peu ça quoi on appelle ça bambote des alaka on appelle si ya nanga donc ya nanga si na pesi mbote ta ko bomanga ya na nu mobanza ba bi mwasi taille bazi wapi Deborah mabanza ba bi Deborah Lombe la privée ma copine ba bi Brito Starface bambote belé ba mastananga tout Franck Mamba Jojo Alela donc entourage nanga nyonso bambote pesa ba travailleur nanga pe bambote Brenda ba bi mwana suka petit frère nanga manase koya bambote belé Nathalie nanga Kenya na moni Marie Claire petite sœur propre donc bambote belé na pesi place mutemela la rabatanga kombote mais na pesi mbote pesa za tu es là
Je t'aime gros comme ça. Donc, mbote belé quoi, na ba tutu ba yebi ngai ba juste ça na ba le général de FAO. Partir à Kenya, depuis Kenya général de FAO ba mbote belé. Donc na ba mi connaissance na nga ba na tangi comme na ba na tangi te ba masala nga tout ya Paris Jocelyne Panzu ba bi ba ninga na nga nyonso ya Paris. Boze belé bolé ki teme belé famille na mo bimba donc ba mbote ya trop. Surtout banzo tanga wa aussi saleloti. Merci beaucoup à Patrick Ngambe, mon confrère, mon ami, au PATNA compagnie. Merci beaucoup na Si Jondonga là pour les images. Merci à vous tous, à tout le fanatique qui a Nouvelle Tendance Télévision. Vous s'abonner plus na Dada International TV, Kalaté. Donc, na habité social nga pepi ba salon nga to sa ba perruque et to poser ba las ba closure page à salon Pesali MMB chez la Diva avenue Kabambare numéro 230 Lingwala na direction ya Kutu. Donc to sa ba perruque to sa ba tissage ce muta numéro contact is plus 243 85 47 86 652. Bon, on voit directement salon 85 47 86 652. Toza la mission sous sala. Tout ça, il y a la perruque, la mèche, la perruque, il y a le tissage, il y a le cabello. Oui, il y a beaucoup de choses. Attendez, bon ça la perruque, wana bazuelangai. Donc tout ça la nion sont opposés, pe kito commença quand tout ça gel polish. Donc ba résine, soin de visage, donc ba maquillage, tout ça nion sont là. On a peine ba teinture, il y a ba couleur nion sont. Mon exemple, na changer la couleur après 3 jours. Pembe nazana ngo, bleu nazana ngo, donc jaune, chocolat nana ba couleur ébélée. Donc mieux ça na posa ya souki, hein, à contacter sur un numéro na PC. Voilà, merci beaucoup. Quand on a déjà tous ici émission na biso ya lelo, vous allez toujours brancher sur Nouvelle Tendance Télévision pour la paix mingi de la couronne avec Dada International, la réserve de la presse. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Bye.